YouTube Kofi Olomidien Gold. Soyez là, on va s'amuser, posez-moi les questions que vous voulez et on va se faire plaisir. Vive le quartier latin, vive les 38 ans de cet immense orchestre. Les amis, juste pour vous dire que à l'occasion des 38 ans du quartier latin international, je serai en live cette nuit à partir de 20 h à peu près sur ma chaîne YouTube Kofi Olomidien Gold. Soyez là, on va s'amuser, posez-moi les questions que vous voulez et on va se faire plaisir. Vive le quartier latin, vive les 38 ans de cet immense orchestre. Les amis, juste pour vous dire que à l'occasion des 38 ans du quartier latin international, je serai en live cette nuit à partir de 20 h à peu près sur ma chaîne YouTube Kofi Olomidien Gold. Soyez là, on va s'amuser, posez-moi les questions que vous voulez et on va se faire plaisir. Vive le quartier latin, vive les 38 ans de cet immense orchestre. Les amis, Bonjour, 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 bonjour. Être compé 16 h 17 h. Bonsoir, Karat. Nani azangi na photo et nana zangi. Le gana na zangi na photo. Bolo banan. Bakofi de la team amasi tout le monde boya nan bolo banan bazangi na photo à quartier latin lilonde. Balobi le lobo somba ba flair. To yindi ça. Balobi le loto ko partager le tout le monde en live à Kofi Olomidien God. Balobi to zala wana to kota la bino lelo. On a la fan ya Kofi Olomidien. Moi j'aime beaucoup Kofi Olomidien. Ya na misala neto lingi pe na misala. Oh moi j'aime Kofi Olomidien. Nga pe anaza bana banda Kofi Olomidien banda 1900 lelo peto yindi sakunati. Biso pe ba flair na biso lelo to ko bi misa économie ozala kadango bi misa bi. Balobi o moi ngana za mutali boso pona Kofi Olomidien ya balobi lelo na 20 h boyoka yemoko bukata woga onge kugana kadoku oza maboko fiutu kusa lelo pe quartier la tête 38 yaya babilongi wana mona bilongi en tout cas soko likaka ba Kofi bozaka yemoko likolo bozaka na sec kabino ba photo ce que faire d'autres charo dans l'anniversaire ndé na sepila ka mona likolo bozaka na sec kabino ba photo ce que faire d'autres charo dans l'anniversaire ndé na sepila ka mona likolo bozaka na sec kabino ba photo ce que faire d'autres charo dans l'anniversaire ndé na sepila ka mona yemo ba bimpla avec mama si ce que bilon se posa wana Kofi ba te belé baleka pa Kofi donc mutu no so leka kuna so le pe Kofi lobi lelo acha tout le monde batu no so ba tout tapoter bande kunanga tout tapoter pardon to umi na bisote to chaka mo ba pipi ka muke to pe c'est la 20 h to umi la te na on sala makamo na on sala mbao awa donc na obima vite fait mo boy na obima donc na obima mbao mo place mo donc on a ozonga ka kaka et ko bon na nga place nous na ozala bona sala vite fait mo boy na obima donc na obima mbao mo place mo donc on a ozonga ka kaka et ko bon na nga place nous na ozala bona sala donc on a ozonga ka kaka et ko bon na nga place nous na ozala bona sala Kofi ayate ce qui na Kofi acha makolote nani wana iye na moniete azawana na moni lunginete bilongi mususu pe Kofi china ite poso ko le bia chanyoso photo onyoso ekozanga mutu ya mutu mitu mususu ezate po bazu mitu ba kesu mini mitu ba che biso moto mona ba bali passer nyoso bato baleka to mona tata wana komone kutu nani ngape mutu papa wana bandi ko betela na bopesa na komba papa wana ko papa soki nani azate oya silika wana moni kutu siko alobaka ne sute papa na biso banzambala papa sosoliso popolipo oui papa popolipo
ana biso banzambala papa na biso banzambala papa sosoliso popolipo oui papa popolipo papa na biso banzambala papa sosoliso popolipo oui papa popolipo azakaka toujours actualité yena simi masolo balobi lelo popolipo botapote lenga par de live bakomo sila bosila tete to umela te botapote to yindisa kaka to yindisa balobi lelo mopam na 20h tout le monde soma ba fleur soma ba cadeau bo air bo mi charge la po air yango et comme te air live bozo bima bozo manquer bani to yindisa pe biso pe na ndenge na biso pe ka carte la po biso to fêter son anniversaire Koffi Olomide ya orchestre na ye ya ye moko papa te mais orchestre n'état esali po ye moko ancien numéro 1 oboyo sali mokina yo ye moko ancien numéro 1 ya quartier latin donc lelo pe na chaîne na ye ya sika boye bien obieke bakanga Koffi Olomide chaîne boye bien on batamite mama be kaka bato o bakanga kaka album na ye wana ya légende kaka bato ba bloquera biloko Koffi chaîne Koffi kendaka boye diamant aka kwa mtabungisi diamant chaîne Koffi kenda ba bloquer pa bato mtema be tala kongola neto komi na niveau eza lokola moto moko bake kozwa pouvoir na ye kaka boye bazwi babwaki tala niveau congolais motema mabe bazwa ka chaîne Koffi nyonso na babiloko ne nyonso ezala te obike so emo zongisi ba makanisi ozwa pa idée chaîne Koffi obite so za ba fana okwa ba motema mabe okoboma moto obimi pe ka boye kaka papa okoboma moto kola colère ka chaîne wana Nicolas Kanda chaîne wana bo tapoter la famille tapoter lenga live ba na capta to so la manda chaîne mo pa wekenda bali musa banani ba yene ba esprit oya ko limusa ka ba chaîne abato bolingi ba video no so ba histoire ba film no sa kala e ban sense wana bunga na actualité po ezaki na kata chaîne ya Koffi Olomide ya wana boyaki bo kanga chaîne na ye bandoki bancho ba soro diongo bino kanisa so kali Koffi chaîne na ye après bo sili c'est là toujours une actualité ya Koffi Olomide bozaka na scène na ye kaka zana mawani yende faut la photo no so geza so ba chiote se ko komita faux direction ba tri bazo tangiloka na misapi peu place kokite po yeka foza likolo donc bozaza kana se donc pona ko laksa ke bande ko nyoso oyo papa po yeka foza likolo donc bozaza kana se donc pona ko laksa ke bande ko nyoso oyo papa balobi lelo na 20h to soma ba cadeau to cha ponga na bonga me ni naza pe do na bonga mi na ok place moko na bimina no donc na hotalela kuna kote na ozalela na hotalela kote na ozalela wana ale place wana do na wana hotala banani ba ocha ba fe balobi lelo mopao foto chele ba fleur foto chele ba fleur na ndenga mabete po fa mériter po eza penza eza na batu nyonso te c'est pas de fleur na ndenga mabete po fa mériter po eza penza eza na batu nyonso te c'est pas de fa mériter po eza penza eza na batu nyonso te c'est pas de kalulenda kimako balobi lelo na 20h na otela bino moko lobi to panzaka sango ndenge zaka to panza sango to panzaka sango to partager ka to panza ka sango ndenge zalaka to panza sango lelo pa akobetela biso lisolo lelo ba mbuto za la concentrer peut-être le long pas au bête absolu solo na yende ni na zwaka idée ya quartier latin na ye
abana kosala orchestre na ye yelaka ndenge nini mpo azalaki mwana classe abana otanga na Bordeaux na France bango bato liboso ntango baya bapoto mpenza batongotongo wana bango nyonso ntango bazalaka bamvi na papa wemba bane bazalaka mpe ebele tomona bainterview mpo mopa basala bainterview tala ebele ndeka papa président Mobutu azalaka to banomona bainterview kena bavio na bafamille interview asala bo bainterview mopa opena tobakomo emso na bana na ye asala bainterview ake kote moka mai na bana asala bainterview donc mopa toyebeli mimi abetelaka biso bahistoire na ye Koffi Olomide abetaka bahistoire babili passé na ye abetaka eza na bato mosusu soki lelo abomi na vie akomi na ye bien alingi soki obeta le passé na ye te alingi te ase avoami meni donc salute azotalaka bomengo asika yaya lingaka oyebaka le passé mpo yo mpe pesaka yo mpe yaya mwa kovuvama oyebaka ke te nga mpe fo nayeba ezalaka nde boye ozoyeba ntango ozomona mpe moto ozomona alekelaka mpe boye donc lelo tokoyoka ebele pa Koffi Olomide azala na live peut-être akobetela biso mwa guitare na ye toyoka mwa ndule po Koffi ndenge aza na bango baza na bahistoire siko po aza data ere moko akotika ya live azobetela biso ka banzembo na kati ya chaîne na ye abone baomata manini ezomata donc tozala na chaîne ya YouTube nayebi te peut-être akoconnecte yango eza mpe na TikTok nayebi te so mpe bakotiaka na YouTube kaka esili ou bien bakotia mpe na TikTok en tout cas wana nde nayebi te toyeka ndenge alobi kaka boye na chaîne YouTube alobi kaka na chaîne YouTube toyoka susu. Les amis, juste pour vous dire que à l'occasion des 38 ans du Quartier Latin International, je serai en live cette nuit à partir de 20h à peu près sur ma chaîne YouTube Koffi Olomide Gold. Soyez là, on va s'amuser, posez-moi les questions que vous voulez et on va se faire plaisir. Vive le Quartier Latin, vive les 38 ans de cet immense orchestre. Les amis, juste... Bande konanga, ceux qui peuvent avoir la photo au test, les amis, ils ont peut-être des photos, ils ont placé mon anité to les quatre. Mais non, mon enfant, je t'ai. Bon, là, ça en a enfant, je t'ai. Ba danseuse peut battre, ba on pété. Ba on baza ba danseuse bon. Ba o baza ba plus vieux. So ko yeka lelo. Na moni e fanjaza là na changer na mususu na moni fanjote so ka zabo bisinga wiyaza po mo ebo laksa mais so ka zali bilo do tala na tu ne fanjaza so ka zabo like lobika wi aza comme ça na leki na photo mususu boko manano nana komela nga popoli po aza popoli po na mona nga ete popoli po na moni ete nani so na moni te boko milanga pardon bo tapoter pardon to bano loba nani nga kotelinga non efanjoza bo tapoter la famille efanjo no mon efanjo te namoni ba soleil namoni ba babia namoni ba ferre namoni ba bon ebele ba soleil namoni ba babia namoni ba ferre namoni ba bon ebele ba soleil bia namoni ba ferre namoni ba bon ebele ba soleil ba Dani premier à mon pas au mokonzi. A changé sous photo sous. Beaucoup matin, bon mon fanjo. Na mon a éteint. Ce bon moni et bolobiga oui azar. Na mon a éteint. Ce bon moni et bolobiga oui azar. Ce bon moni et bolobiga oui azar. Donc c'est donc c'est
Donc, c'est bon, à l'objet de l'eau, question, hein. Kotou na ye, pour la nuit, peut-être, bah, tout sous oh, bah, les gars, puis, na quartier, la tête, au monde, bah, on te na photo. Peut-être, bah, tout na, pour le lot, bah, question, bon, ça. Bon, ça va flair, bah, question. Auto bois que la mon pas, elle, y a un moment où télécharge. Et là, t'es gars. Et mon pas mon conduit le quartier latin ba fan mon pas le ba bima pour mon pas ça ba fan les gens ba tout sur ba les caraba mission de ba telle absolu musique ah mais fan pensa solo ancien pensa quoi papa ange eh ba ba dans ba famille coûte moi mon ke ba gwempa donc tout mes gars ko changer photo mususu. La photo est belle, la photo est belle. Oh le côté, la terre. La photo est belle, la photo est belle. Oh le côté, la terre. La photo est belle, la photo est belle. Oh le côté, la terre. Oh bah ça va même pour la maman si. Tu éviter, surtout la raba photo hein, ba o bo mona, ba o pe bo mona te, donc me chose peut-être ba ke mon panzi hein, pour placer ça moké, regarder dans joli photo oyo, placer ça moké, donc ba tche za fan jo pesa mutali boss, donc ba tche za fan jo pesa mutali boss. Donc ba tche za fan jo pesa mutali boss. Les concerts nae ba yo canceller concert à faire quel qui moté mama be faut bolingaka bato bazala bato so babetaka penza babetaka musique tozotala o pe abeti bien o biloko ya motema ko banga bande ko nanga ntuka to bosana te lelo na 20h hein. Je peux vous dire que à l'occasion des 38 ans du quartier latin international, je serai en live cette nuit à partir de 20h à peu près sur ma chaîne YouTube Kofi Olomidie Gold. Soyez là, on va s'amuser, posez-moi les questions que vous voulez et on va se faire plaisir. Vive le quartier latin, vive les 38 ans de cette... Donc, poser ma question, ça la plaisir. Nene akoloba na sepel na vidéo mon pas mais la champagne, na tiens maloba lobby, mon pas mais la champagne. Aswa, faut moi le maman si me t'as filmé faisala. Moi si naé, ming tout à la vague. Donc, c'est moi si nazo filmé, mon pas la ti rouge, ba ko moi la ti rouge, la ti kitoko penza. La ti kitoko alongoli perruque. Hein, mon deux côté mon pépé à fongoli champagne à tienne un verre à omela boyo kasikondenga lobby Kofi Olomidie God bon lelonde total kuna live nde ekozala kuna pa Kofi Olomidie boyo kana ndenga lobby C'est le jour, c'est le 26 novembre 2024. Le quartier latin aujourd'hui totalise 38 ans d'existence et de... Au moni ndenge basala la vidéo apesi na date ya lelo o bazo lukila pe basala pe mama mida pe asala boy. Donc apesi date ya lelo alobi kenga bozo tia moi ça mokonzi. Bozo ko insiste boy est-ce que iko simba? Moi je ne sais pas si je suis un gars qui bon sur le bon na ego simba boyo ka siko lelo mo pa on est pesa na date ya lelo quartier latin ndebo mona ba photo wana nyoso mona ba tinoso ba leka kuna ba musuku to bazate place zoamite po ba chabango ba mususu ba zoamite ou bien bato ba kota na awa iza bato bazalaka penza ba salaka ba 10 ans ou bien bato ba salaka ba 5 ans bien bateau basala ba 20 ans pour ils en a 38 ans c'est que ça fait na bateau basali ba 30 ans ndetika yi moko
sikoto yoka a ndenge aoloba a nakata mon fleuri mpa lati kitoko penza abimba kitoko kosakana te santé kitoko ozomona lati kitoko azo siko champagne afongoli azo se servir azo mela pona koloba ke quartier latin lelo nde kokisi lisusu azo mata dans une cérémonie quartier latin aye nzamba pona koloba ke quartier latin lelo nde kokisi lisusu azo mata dans une cérémonie quartier latin aye nzamba question et comme ateye ba question ya ki jalousie et comme lokola moi pour ba tube baza o ba posa ba question mo eza ya nsoki azo poser pesa question mais eza na question malamu te eza na ka question nsoki ka po akoto ka nsoki eza na ba tube ba posa ba question ndengwa poser question bien do ba makama kitoko uzo tuna bo yo ubuki kuna makama soki ndeni non toyoka awa ndenge alobi na kata mon frère ya lamoki ni na ton mama sisi abetela biso lisolo mopa walamuka ne ba presque ba 5 heures mona lamoki ya bonga mika sokoli basola parfait ka leka si alati po ya lataka na ye bonga milelo alobi ke ifo napesa bana mai bambote ifo napesa bana mai bayeba ke naza quartier latin lelo mbula na biso yango nde toomona mopa azoloba awa bandeko nanga na esengo na kitoko donc so tali ba video mon père mon connaît botte maman si le maman si ala la qui dans les peka kala kaka mon père les gens to linga komi papa umela to ana posa novement obete la musique na biso ya bien ozala kawana to appelle la posa na c'est le jour c'est le 26 bon ni alati alati kitoko ya azoloba pona lelo toyoka novembre 2000. Bonsoir. Katiana. Katiana, va le tondi ça ba fleur. Katiana, le tondi ça paquet de fleurs. Tout le monde a kuna lelo. Tchemu tout nanto. Lelo kuna pas mon pas on a 20 heures. Balobi charger ba fleur, charger ba rose, charger ba lion, charger ba ma bata, charger balobi lelo de lelo roge o ngai ya yo liaka mbonga bato na mutu ya mopa osiko lelo pe ye moko place wana lelo balobi bato kosala ba direct pona mopa balobi lelo fitu muna ba économie ba fleur ezate lelo bwaka kanyo se ke pa mopa mais ce qu'on a YouTube ba fleur ezala te so ka sala na TikTok ya ngazo ba fleur na YouTube ce ko ba fleur ezala te net ka compte ko tuzaka na YouTube ezala kuta ngate ya bato no sauce na ebite peut-être à sala a ko chape a tien na YouTube a chape na TikTok na ebite so ba sala na TikTok et ça bien to chela mo pla ko pa o bande to chela na ba répétition na e ndenga ya na ba répétition to chela ba fleur Tatiana ya sala bien Tatiana eza boyete lelo mon pa akoloba histoire quartier latin alors histoire quartier latin na au moins ta cheba photo na ba onyo so bazala wana au moins te fanje wana likolo ay fanje na maneti ati fanje beza ye wana mpanzi lelo azoloba na chaîne ya sika so ezaki na TikTok do chiaba fleur mais kuna compte to beta maboko to kota ebele to partager kaka écoute azali na posa kuta makambo ba fleur to so ni non to le bana biso ka ngana o sexe na o mise na terre et comme Théo maman si faut bien vous mo comprendre vous ara mo comprendre maman Sylvie kuna azo sala bo non ngana o mise na terre do boye binga na sexe na ngai voilà. Donc, on a 20 heures sur la chaîne. Il y a Sika, il y a Kofi Olomide. Marie Bakota, il y a une chaîne, il y a Kenda. Et tu as une histoire, il y a Kolubakaka. Il y a belé, on a récupéré peut-être qu'il y a un automatique.
bato bakomplika bato baza te ma chérie Tatiana mosusu koyoka bakesalaka kuna ngai naosekisa na nga pardon nazosekisa na ngai galerie na ngai donc soki ezalaki mpe na TikTok bien lelo akosala biso na YouTube lo biso asali biso mpo semaine nyonso tozaka na fete na ye ya anniversaire lelo so asali biso na YouTube lobi Koffi Olomide asali biso mpe na TikTok mikolo TikTok nde makambo toyoka nano Koffi Olomide awa tanga lamuki na ntongo abongwami na ye kitoko makasi baofilme ye bongo boyoka azomela champagne C'est le jour, c'est le 26 novembre 2024. Le quartier latin aujourd'hui totalise 38 ans d'existence et de succès. Je suis venu là trinquer, mais surtout vous dire merci. Vous les coffiphiles de partout sur la planète Terre. Je finis là, les mélomanes en général. Sans vous, aucun orchestre congolais n'aurait eu 38 ans de succès. Aujourd'hui, le patrimoine qu'est le quartier latin est en joie. Et tout à l'heure, ce jour, il sera en répétition. J'ai convié les jeunes qui constituent aujourd'hui l'ossature de ce groupe mythique pour qu'on se boive un petit truc, qu'on se mange un petit truc, on se laisse aller. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'œuvre Quartier Latin. Vraiment. Tous les artistes, les danseurs, les danseuses, les membres du bureau et surtout le staff d'Internet aujourd'hui. Vive le Quartier Latin. Dans vos prières, n'oubliez pas le Quartier Latin. Rappelez Blondé, j'attends vos messages. Je veux que vous vous réjouissiez pour le Quartier Latin. Fierté de la République démocratique du Congo, fierté de l'Afrique. Le Quartier Latin, donc 38 ans aujourd'hui, 26 novembre 2024. Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Voilà, à la vôtre. À la santé, à la quai, la verre. Koffi Olomide. C'est le 26 novembre 2000. Vous tapotez la famille. Papa l'a dit qu'il y a la presse, moi, histoire à Koffi Olomide. Totalise. Lengue lelo apesi biso maloba na 20h tozala kuna na YouTube. So pa voyer la biso pe na TikTok pe même lobi pe osa biso pe bien. To côté TikTok, lelo to côté YouTube, le pe to côté TikTok, mon pa apete biso ma solo ya Quartier Latin na zora likanisi na ye. Bato ba poser ba question vraiment. Poser ba question to benga na phone. Ngade ana préparer ma question na ngana retourner na Congo. Katiana ngana otuna Koffi Olomide na Congo question na ngana na préparer ba oyoka ngoka kuna ba oyoka question na ngana otuna mon pa o moko so oyoka mutu moko aloba Congo kuna nga ayoka kati opa ayoka Congo mote mukola kutana na bonga ludia papa tonto promo abwakela ka Congo ne aloba wana nzoka opa watala ka ye tonto promo kamwe alobi amonika bopa abwakele ka donateur principal balobi yonde makambu Katiana balobi umela batuni kaka ye alobi kaka yonde kitanga monika tonto promo bi abwakele ka iloko moka mbala suka betaka na kata nine abi vie Koffi a sempeli donc vie Koffi va ibake mo pa ibiki Congo les anciens ils ont pas ondeni ngana poser mana Congo lelo na obongisa ma question na obongisa ya mokepeka ya mingi te po balobi azo solo la to poser ba question lelo na loba na Koffi Olomide monoko na monoko mbombo na mbombo mezo na mezo wa ils ali kutu na likutu dans litoi na litoi olobi ayoki a répondre ils a bon ya makambo ti ya bon te ba photo ba cheli bino wana
bato musuku to bazate po so mo alobi atia bato nyonso o baleka na quartier la te o ba mona na raté wana ba nyonso o ba sala même 2 jours 3 place aux alentés photo to mona place te donc atia kaka donc bazo tia kaka donc Quadra mona maman mi succès danger mon papa na succès le gars muta beti concert lobby mon papa bando betaki na yo nini concert na ya suka o betaki na Clinton banda wana ti o sa anniversaire à moi sur mama si banda wana ti lelo mais mon papa so ka sel ka moi eloko mo ekei mwana makelele nde nalingi komona photo na ete balobi batie kutu batie liboso mwana makelele ona nya nani okay. Mwana makelele nani mwana makelele na merveille mwana makelele nani mwana makelele lango nani efanjwa za wana mwana makelele nani koma katia na natanga mwana makelele nani koma katia na natanga kama soki bakota na famille na ye babima ba négocier ba sala boye o bazo sala wana ka ba boma ye bon en tout cas ça passe pour mutuka linga boma ye pour limbisa ye et ça passe hein so pas moi ba muto o ya ka boma yo au moins muto ka l'action mundo ko baluka bo muta l'action mundo ka pa yo ki soni yo tali ya est-ce que muta ne wana o limbisa ye to sani to ebite to ebite alimbisa ye kaka alimbisi na ye me aza musika na yo kinde omo lobi to sala gine na lobi bon so ya olimbisa ye alimbise me aza ne musika Koffi Olomide peut-être. C'est le jour, c'est le 26 novembre 2024. Le quartier latin aujourd'hui totalise 38 ans d'existence et de succès. Je suis venu là trinquer, mais surtout vous dire merci. Vous les coffiphiles de partout sur la planète Terre. Les syndics, là, les mélomanes en général. Sans vous, aucun orchestre congolais n'aurait eu 38 ans de succès. Aujourd'hui, le patrimoine qu'est le quartier latin est en joie. Et tout à l'heure, ce jour, il sera en répétition. J'ai convié les jeunes qui constituent aujourd'hui l'ossature de ce groupe mythique pour qu'on se boive un petit truc qui constitue aujourd'hui l'ossature de ce groupe mythique pour qu'on se boive un petit truc. Est-ce que c'est une permission? Est-ce que na batolo nyoso oba longa na kati ya quartier latin? Eza ba musicien nini oba senga yo permission avant longa? Eza pas ba question. Moto nini o longa na respect, o lobi ke en tout cas na tiki na abandonné nanu na zana makamo na ko sala boy boy. Eza ba nani? Donc ba ingandi baza ebele, ba ingandi baza ebele. Ba omusu ba kuma ko finga e alongwani na quartier la teme akenda koma ko finga Koffi donc lelo ba to za pa na besoin ba question penza donc mama na luka moi champagne na ne Koffi ameli bande ko na luka na kote na okena luka ta champagne na na mela ta na hotel ngo na mela penza champagne ta na hotel ba question Koffi Olomide ta ba poser na mela ba champagne na nga pe na mela donc na tout na question na nga penza ki kongo penza pa Koffi aloba na français te pona boy na butu muka na français te nga pe na loba ki Congo bien na tuna ma question na ya mukeka ya ki Congo
tika biso yoko sani Kofi asila kala boyaka apo anini ko biso to kota kala biso kuna pa na bino te poto bana kotumbola bino asila kala mutu aza na succès boye mutu aza na succès lokola Kofi azate mutu aza na succès lokola Kofi na minute oyo ya nani Kofi abimaka ye moko pe abimisa bato ya oza wapi ko po bizabe ba musicien lokola Kofi bakela be basala be makamba bima pe babima bo bimisati Kofi ne mutu abimisa bino respect na mopa wo mokonzi po lelo eza anniversaire na quartier latin ba oya wana ba oya pona ko tia ba j'aime na biso ko partager toyo ka lelo Kofi alobi na biso mutu nyoso aza na question poser à répondre tous ala wana ebele donc ako tia on akati ya YouTube o lega na TikTok peut-être mkomusunda ko benga biso na TikTok mais pona lelo eza na YouTube na ye po yo sala pe YouTube ye bana bino bobika bakaba ya chaîne na ya liboso bakota kia monsoki ba limusika ya chaîne 2 jours ka boye pour chaîne limo ba zongi si sur ce limwe tant ba cheka album wana ka nini elimwe mais batumtu bazo sala bazo yiba ye chaîne botika biso mopa mokonzi a René pardon botika via René muna muta sala makamu na ye na ba chaîne na ye bino ba chaîne na bino kutu via kota rate akota ramon sokite akipara makamu na bino te mais bino comme ko landa tina ba chaîne a vie bozo kosa ka wana papa zo bozo toku tuna chaîne bozo toku tuna chaîne na ye eza mabe botika batala na ye tika ba souvenir même ba koko na biso ba mpe ba okola histoire a Kofi na go yeba ne bano kende kaka tout ezo kende Kofi Olomide azala ka boy siko bino mo vidéo ka histoire ne boy point ni Bolimbo vidéo ka histoire a Kofi Olomide ka na minute ka pour histoire na esila bo longola ka yena ba nimba ezala raté même kutu ba diengo kawa ngona kala bazaki pe ba to tilelo ba diengo kawa ba kufa kala ba ko sala ba nzela ko découvrir wana mbushu soki ya ni mais baza bato moko to tanga ba ona classical mais histoire tilelo etikala pourquoi bino siko bozo chaîne a Kofi Olomide zaki na ba biloko ne moko ezaki na kati bozo ngo limusa bino boyebi bo mengo combien bino bo limusi wana botika biloko na ye botika penza en tout cas bato ba osala bongo en tout cas botika bo sala mabe makasi po bino bato boyebi musala bino bato bomona ba misu soki 10 bo sala ngo soki ba misu 20 obo yeba ko toko to na biloko bato ko toko to na ko siko vandi wana zo toko to na ka zo ko découvrir ka zo ko toko to na chaîne po ekanga me ko sala nino biso ba o kuto za na biso so bokanga bino ka ba oyeba ngande merci beaucoup pour mon père azan vie azo sutana ko sala so chaîne mususu mais en tout cas botika ye asala makamu na ye botia ko kota soki na biloko na ye na ba chaîne na ye bite to na posa mo pao to za pe na posa mo pao penza to mone la ke bon abeti ma dar na ye azo laxa studio na ye azo tambola na ye o ebeti bez wana ebeti azo laxa ndako wa mso ba bimse bandako luvunu ba mso ba bimse bandako pardon comment on parle azo buka sala sincère moko non botika biso pardon botika la biso Kofi Olomide azana succès oyo ko silaka na ngote ata lelo bozo ya bosala ndenge na bino nyoso mbozaka na sa photo Kofi boza sa photo Kofi Olomide boza bana bauta pa na ye alakisa bino musala bolinga pe ban na kala kutu banotala émission mo ezalaka na kanisina to tala émission na wapi kaka na banini kama mona tozomona bato bazokima bazoni ko luka ba mpulu yalo donc ba mikolo mboka po bayo waka ba histoire akala siko bino bozoni ko limisa ba chaîne bata Kofi to bato musumuna akozonga wana po tala date nini Kofi asala la iloko wana bozoni limisa chaîne ya Kofi za mawatro to tika mute amabe lio to zali belé on nous a retourné question pas Kofi a retourné ngana retourné na Congo olukila nga français te pardon na boy et comme Thomas civil le baga na français na boy na ngai na oloba na français te na oloba na français te ngana oloba ki Congo na boto na munoko français ni bo olukila nga na ki loba français
lele Koffi Olomide unwe lelo apesi occasion toyoka so communiquer apesi mpo nga nazokata naokata nanga mpo naobima okomi nini naomona bien te en tout cas ça c'est grave hein bozala boye po aniko olobi nini yango Koffi akoki kolongola elongi ya Fally na nini affiche wana te penza mpo naomona bien te noko namoni photo za papa nayebi te oza Koffi Phil ou bien oza nayebi te oza nani pota moso olobi oza no Koffi Phil olobi kaka po balongolaka elongi ya efanjo bon ntango mosu okozala mpe oza mpe moto ya kote wana ya warrior olingi komona elongi na ye te sikoyo question otuni na foto bana identité oyo ozali mpo mwana répondre oyo eza te question wana otuni na ndenge olobi mpo na foto tolongola elongi ya efanjo sikoyo ndenge otuneli question nazoyeba te oza mopanzi nini oza kaka moto ya bonne musique ayoka kaka musique okoboma manaka na yo komela biso nani oza nani a partir ndenge okokoma nde tokoyeba pardon papa kokite groupe te zala awa yako pesanga réponse pourquoi olobi mopa mokonzi alongola photo ya efanjo moto awumela na quartier latin bongo moto abimela na quartier latin bakenda poto mbala moko akimi walongola po anini azalaki soki azalaki na mise en diposi soki nini balobaka asilisa teti lelo aza kaka bongo aloba mpe te batunaka ye olongwa te boni mpe boyeko mopa oya numéro 1 photo wana ekolongwaka te na elamba wana kaka na maneti wana akochange mpe elamba te po photo wana ntango akanga mango azala na quartier latin eza te ta bafoto oyo akekanga après quartier latin te biso toza na posa bafoto après quartier latin te toza na bafoto ya pose bafoto oyo ntango azala na quartier latin yango nde tobanda otya donc bafoto na bino oyo eza ntango bozala na quartier latin eza teke bafoto oyo bino bokesala bavi na bino bokomi bamvwama bokomi bato ya nsoki akokotaka bato nsoki bafoto na non biso bafoto oyo tootya awa bafoto oyo bomoni wana wana bozala pa Koffi mutango ake apiko bafoto oyo eza awa wana bozala na quartier latin makambo kozwa bafoto mosusu eza te oyo te mpo bokomi bamvwama balakisa bino bade bokomi non foto na foto ezalaka na bapouvoir nango foto na foto mpe ezala befe nango foto na foto mpe ezala na histoire nango mpo lelo Koffi nde tomona bahistoire bafoto na wana nyonso bamisiki na wana banda wanaka mosu mpe apartir bafoto aretrouve te sero oyo foto oyo ntango nazalaka boye foto oyo ezalaka place mo tokendaka foto azocomprendre marke mpe mosusu mpe bayebaka te mpo baza bastar bafoto te bato ebelebele bakanga bango yo kotika na kati ya live oyo kolobaka ke balongola foto efanjo pourquoi balongola foto efanjo bakolongola yango te efanjo awuta pa Koffi Olomide nga nakambo kabili bakokomplika la situation makambo ya Koffi aza très sage aza mayele ti atie photo wana bafoto nyonso wana azotia kaka bato oyo baleka na quartier latin oyo ti lelo bador bato nyonso baleka baza wana yango tunga kuna otula bavie popoli mpo namoni ete naomona otalatala baoyo naomona te meme yango naotuna bato mosusu bakota oyo bamoni mpe bato mosusu bakota olingi bango okota te nga moko naosala mission na nga nayebike na 20h tozala wana ebele nga naopesa communiqué nanga mopawa ekopesa biso communiqué na 20h tozala wana na chaîne na ye ya sika ya YouTube oyo akozala na baquestion akorépondre donc akopose réponse question réponse lelo nga nalobi wa ngai kozala na Kikongo bato nyonso bakozala wana baoyokaka wana bayaki komongonga mama Sylvie azotuna mopawo question na Kikongo
nalobi mabeni nalobi boya kokomela ke mo pa wa ko longola photo ya fali te o alongola photo fali akuta pa Kofi vraiment bino na kolinga ba histoire le blanc sanda kazali bolingi ba ibele ba dépasser na bino place ba kuta te poani bolingi ko beta dépasser te bon ba ko zoma evolution deni oh eza pe boite botika mute ya mabeko botika mute ya mabe Kofi asa mutu munene oche kitambi pa Kofi etikala wana ba ochayo il faut que bazaki bato baso bina basali ba histoire il faut zala na histoire Kofi alongole poani po yo koma siko lelo star igi waro de botamika lobi ka ba fanya waro ba botami lobi siko bozo longola ke alongola ba longole na ba photo non si sabidimbu ya boto ye bandeni ka leka kuna utakuna eza si sabidimbu pa ache ba si sabidimbu na yewana eza si sabidimbu otila ma campagne pamba alongwe mo pa ko longola te olongola photo poani ata kuto oza kutu o oza Kofi filo nini non il faut ezala ye moko ayebiti nga na sepe ndenge affiche eza boy na sepe na makasi naza iloka kokuzangisa te na pe iloka kobakisa te na sepe na affiche ya Kofi olomi de makasi na sepe na makasi kendaka na onka boy Kofi ba photo wana kala ba photo ka wana tango bazala na quartier latin yango na ka banotia déjà tenge ba photo po lelo bazui bomengo ali bobosa na ba photo nyosa kala ba kokomelanga awake piete te ata zaki na sima garage ba photo ka wana seri bazala na quartier latin yango ne ba kotia ba photo ba wake bomengo lelo te non wana tokoyoka na te wana tokoyoka na te mopa kotia ba photo na bango tango bango baza wana batie photo efanjo peza ye wana tango wana azaki na quartier latin wilema mama lelo question moko na kotuna pa Kofi olomi de lelo question moko na kotuna na Kikongo ya mokepe kaka mpo nalingi te nakambika motita mosusu mai mpo ayoka Kikongo mpo aza mwana leyo ayebi Kikongo akoyoka mpenza bien aloba mama oyo azotuna Kikongo mpo akokitisa mpenza makanisi ne nyonso azala pose ntango bakotiaka apele manga mbala moko kwi na lelisi bobo kopona motuna moko na kotuna mpa Kofi olomi de lelo na 20h nous avons occasion tam si okota 20h15 20 30 place nous avons occasion ka bizake allo mo pa azua mi na téléphone yambula wunu mo pa ka feti mona ke so de Kikongo ka feti mona bweba ba vutulanga mvutu mo Kikongo bweba pose la question de la côté na français ko poser question na Kikongo ezanene bweba nga Kikongo nzambe nakoma posa na olo yalo ti Kikongo ba posa na ate vraiment mama na ngai ndenge basalaka mvuta lumo tozala na oya na wapesa na mutu mai voilà mvutu nati nenga demanda loze mbuma nkimayela momo bakusa mbuma bagene batekani akuna kani mpuku bakidi yebi sitolula zo ingangu za kuyimayela nana yebi nzembo wana nana yebi nzembo wana mbuma kimayela momo bakusa mbuma bagene batekani akuna kani mpuku bakidi yebi isitolula zo ingangu za ku
Bo yoka nzembo wana bien. Bo yoka nzembo wana. Oh, no sa yebi nzembo wana. Azonga na nzembo wana ilaksi nini. Azonga na nzembo wana ki Congo. Biso bata bingana. To vivaka na bingana. Ngana opposer question na nga lelo. Et pas Kofi Olomide. Alobi mututu à répondre. Donc, kuna, si oso poser question moko pe yama lamu. Poser question moko ezate pentese pe mutu ezanga mbakusulu. Non. Mais azawa na répondre kaka. Donc, poser pe yabo pose après ce pe réponse pour yekutu pa na yeba réponse na mbebo. Kofi Olomide na bangi la été. Ya woto tikane na kaza Kongo yona ako ya attaque ko salba mission na ba président to ebike Kofi azana ko répondre amto to ka message na iponga nazo kata na ngaka na ibisabino ke na 20h tous aller belé na 20h tous aller belé pour la mission. C'est le jour, c'est le 26 novembre 2024. Le quartier latin aujourd'hui totalise 38 ans d'existence et de succès. Je suis venu là trinquer, mais surtout vous dire merci. Vous les cofiphiles de partout sur la planète Terre. Les syndics, là, les mélomanes en général. Sans vous, aucun orchestre congolais n'aurait eu 38 ans de succès. Aujourd'hui, le patrimoine qu'est le quartier latin est en joie. Et tout à l'heure, ce jour, il sera en répétition. J'ai convié les jeunes qui constituent aujourd'hui l'ossature de ce groupe mythique pour qu'on se boive un petit truc, qu'on se mange un petit truc, on se laisse aller. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'œuvre Quartier Latin. Tous les artistes, les danseurs, les danseuses, les membres du bureau et surtout le staff Internet d'aujourd'hui. Vive le Quartier Latin. Dans vos prières, n'oubliez pas le Quartier Latin. Happy Birthday, j'attends vos messages. Je veux que vous vous réjouissiez pour le Quartier Latin. Fierté de la République démocratique du Congo, fierté de l'Afrique. Le Quartier Latin, donc 38 ans aujourd'hui, 26 novembre 2024. Seigneur, sois loué. Merci beaucoup. Voilà, à la vôtre. Voilà, c'est la champagne. Mon père was fier, na bambula na ye nzamba zo pese makasi. En tout cas bande ko na sepeli de babuza awa bobo sanate 20h boya to poser ba question. Boya exabiso boya peza to za la ebele to na ba question pa Kofi le question ni no ko tuna Kofi. Question nini? Ba question c'est belle histoire. Donc histoire à quartier latin eza histoire moko donc betape ne betape. Eza la kola nzete o eboti eza na betape ebele étape o étape tel la betape. Siko peut-être betape mosupe mo pa ozaki abosana. Mais tant yo kokota na question wana ozongisi mo pa lisusu abete lisusu le solo. Nini le kaka na temps oyo mo pa o tant bosala ko nini le kaki mo pa ozana ba histoire ebele. Donc azana ba histoire ebele. Na makambo kotien soki ban soki combien de fois ba kotiye na makambo batu ba kima na poto ba musicien ni ba kima na poto ba danser ni ba kima na poto ba nani ba kosa makambo pona mo pau pa gana procès été mo pa za ba histoire ebele ba do ba question ebele otunai donc ba question ebele pesa donc mo kuna donc mo pau donc na mutuna wa kuto donc so na ko kanisa ba question ebele wa kutuna mo pau. Na bengi bino boya ebele na 20h. Na bengi bino to panza sango ba kofiet ba sindi love. La time boya to poser mon pas question. Ba to se ba ndokipe bazanga rate na ba question ba ya ko tonta kaka, ya ko tonta. Na yebika ape batamutema be bazanga te. Mais na si ba question be musu mon pas so ko tourner mapo. Et ça la boîte me super répondre n'était naïbo le col mo ka lobika azawa na pona ba question ko répondre total kaka total
total na ba question o pe ba so sa mambo ba question net nga na ba question na pe mususu ezaki o po na otuna na nga ngote na iba o na otuna na nga te mais ça la bato mususu ka fait yufula kaka donc zala pe na question o ya malamu o kotuna et pas mon pao bozo tapoter live te bana bandaki na tia ko ba te bo tapoter metala bo tapoter lenga te ata 5000 na comité nga mona opanza sanga kitoko boye bokangeni nga motema na yeba te Kofi pour ça aboy poaniko to pesa bisa sango bino bolinga boyima to koti mo pa ou to lobelaka mo pa na butu kutu après Kofi Olomide na butu na kota na no CG ba matière ekoti donc après Kofi Olomide to ya sa live ndeni ba question bandeni bande batuni ba question ndeni ba répondre bango en tout cas to sala live c'est long ndenge lelo to komona mo pa de ya ko yambela biso na chaîne na ye après on peut to sala live to ko ya pe na ba live bande bo yebeli biso wana en tout cas nga paso mpa wa sisi live to ya ko sala batu na bato ko sala ka to kabola kande to za po to za pesa ebele pona ko laksa ke mo pa wa za na bato ne balinga kai lelo to komi ebele auto lobela mo pa dans les bons vraiment tous à l'ensemble pona Kofi na biso na mama si ko chaye kimia calmement et ça peut bien ils ont pas ko mona ba fan ne ba komo lobela ye bato lelo ba bima ebele balakisa ke mo pa azana ba fan donc lelo donc mo pa azana ba fan na ebele et ça les sengo botala mo pa mo konzi moko donc boza na tila bila vidéo na o mo ga PC na R o PC na R o PC na R na ye Hollande PC na R vidéo qui a peu quoi voilà yango bolanda ndenga lobi donc lelo vuma bongisa ba voilà yango bolanda ndenga lobi donc lelo vuma bongisa ba yango bolanda ndenga lobi donc lelo vuma bongisa ba botapote bozovanga botapote ekanga magiko. Les amis, juste pour vous dire que à l'occasion des 30... Botapote autant mo pa ou apeseli R nandenge be ya R mandenge ba tuna ba question ba boye po live ezo kangama bazo sinalinga live nazo kata nanga pe na okata R nanga ekoki nazo kata bozela bino bato bazo sinalinga live nazo kata na kota ka pona na pesela ka message à 20h to okuta na 20h so na live a Kofi Olomide na chaîne na ye ya Kofi Olomide court to ozala wana. Les amis, juste pour vous dire que à l'occasion des 38 ans du quartier latin international, je serai en live cette nuit à partir de 20h à peu près sur ma chaîne YouTube Kofi Olomide Gold. Soyez là, on va s'amuser, posez-moi les questions que vous voulez et on va se faire plaisir. Vive le quartier latin, vive les 38 ans de cet immense orchestre. Les amis, juste pour vous dire que à l'occasion des 38 ans du quartier latin international, je serai en live cette nuit à partir de 20h à peu près sur ma chaîne YouTube Kofi Olomide Gold. Soyez là, on va s'amuser, posez-moi les questions que vous voulez et on va se faire plaisir. Vive le quartier latin, vive les 38 ans de cet immense orchestre. Voilà, l'ancien, Azara ancien. Donc, balobi mokolo aza mokolo mwana aza mwana faut cha mokolo na place na ye mwana paza na place na ye donc lelo Kofi aza wana alo célébrer anniversaire na ye ya mbula na ye o banda abanda musique na ye ya quartier latin
Yemoko surtout yemoko bane kolo fidèle pour yende ancien. Siko ola di Kofi nani. Owa kulanda pe wana pe nani. To bane to ala di Kofi to bane te Mama Si. Après Mama Si nani. Voilà. Eza boete. Eza boete. Eza boete. Bobo ko tapotelenga. Bo tapotelenga te merci beaucoup na bandeko ba tapoter quand même. Merci beaucoup. Marqué na commune à 10 te. To partager, merci beaucoup. Roger le côté. Faut pas faire bato ba umela na musana bango. Bonjour bato banjanga te ba misala ya associé et comment le gola ba associé moko boye comme que confiance banjanga te ba misala ya associé et comment le gola ba associé moko boye comme que confiance et comment le gola ba associé moko boye comme que confiance associé na mutu te salam nae azakawan. Pour partager, en tout cas, Hermé, c'est bisous. Koutani, en tout cas, merci beaucoup, merci à nous tous. Beaucoup après, boti biso, si vous avez ou bon ma peti. Abeta ou arena. Tant que c'est dans Kofi azalaka. Azalo la kana, tozo ça y sima. Akoma siko na aja e fanjo na bino. Akoma siko sima e fanjo. Ajoana. Pabilo rezo bima na betape onde mokili zo kendele. Jamais to sala ote mo ba peso gazala pe na air wana peut-être pe nga sala ngope. Po ye mutali boso mutali ne ko découvrir di ngokao. Mutali ne ko découvrir ambouchi wana obini mo zo bete la porte. Nga kundelo mo en tout cas Kofi Olomide na féliciter yo papa. Chance yo kende ko mon la biso ou arena wana ko no mona kata miso kota ko na bazio pe bilili. Abonzo ko kota kata wana te Kofi Olomide no ma papier. Chance pour ça Kofi Olomide ki ko mona arena wana penza sali na obeta awa ba pi takata azo laksa la taka blanc mo boye. Te Kofi umela Kofi Olomide. Neko bete lo maboko surtout yo pene na ko bete la maboko na minute ne la sali live oyo ezaka na bete lo maboko na féliciter na personne nyonso na anniversaire na yo ya lelo ya quartier la terre orchestre non ya obe na ye pona bete lo maboko donc na kotika juste Kofi Olomide pona yo na ye ate pona matsaki ngani boy ote na checking boy ote bobo na ye penza pona Kofi Olomide. C'est ça qui on a ça live oyo. Merci Kofi Olomide pour yebaki arena. Merci surtout pour yebaki ou arena wana Kofi Olomide que nous la biso bilili. Pour ceux qui yote batu se baso sia balala na ou arena wana te. Mais yo penzo laksa biso ango c'est ou na fo beta ba nini batu to zela ko ko découvrir diengo ka o papa. Diengo ka o Kofi Olomide umela. Tala Olomide ko découvrir biso hippodrome. Nana yeba ki kutu ba idée hippodrome. Bastadi, c'est normal bastadi ba to ba ki beta ba match. Mais hippodrome wana nani kutu to ba no yeba on a milliard ya biso. Ba to ki ko luka ba yeba hippodrome. Et comme il est là place ba cheval, kasi on a fo boyeba ko. Fo boyeba. So to za na ba fete ba sangiza chaque année na nani nyoso izala na ba octobre nyoso izala. Boke neba bimsa ba cheval na bango fongola ngo fo ba cheval on fo eleka fo ba zo ba cheval on fongola on no bango tala ni ba pesa on na ba nyama na bango boko bino ba ko lobake Kofi mutali na ko découvrir ngo ambushi ya wo arena Kofi nyana na bete la ke pa maboko Kofi Olomide umela pour ceux qui yote papa but so ne ba yebi arena on a bazo sansa bande o ba ke ko chesa se ko to yebite na pe na iko sala live tena na iko féliciter ka Kofi Olomide na la so o arena yemta ke no découvrir ngo
bokende kotela ye nsoki voire même na président ya France akota Kofi nsoki bakoma balettre de vous bake koconvaincre ye akota na makambo wana nyonso wana bolobaka te makama Kofi ya kolobaka nyonso na bolobaka te siko na yebaka te boza Kofi yango akufa ne bombo ya kobeta soki bosala non tala bato bakote nsoki voire même akende beta bakota balingi te ba lettre na ba privé ba lettre le vous ne lekaka nango na ba privé ba lettre le vous ne lekaka nango boluka ni na nzota Kofi Olomide na kati ya quartier fo ba mikolo basala po boye ba balabala oye bandaka na nini e bandaka na balabala na kombo nini ti le komaki boye ba mikolo ba miziki donc il faut azalaka wana pour botuna mo ngosala pe ni kamo mona conseil mo be Kofi pe alpesio mais bino bolingaka Kofi yango azala susu te bo koti nsoki na makamu na ye voir même na kata famille na ye ata babomaka mutu azokufa te keba ye moko koyingila biso ba Kongo baloba usidi mwana na longa ka fuenu nge mosi yingila ba Kongo kingana yaya sidi mwana na longa ka fuenu ko nge mosi yingila ba Kongo kingana yaya sidi mwana na longa ka fuenu ko nge mosi yingila kingana yaya sidi mwana na longa ka fuenu ko nge mosi yingila mvula yilu nokila yilu kiela malutadi du kwenu tango makambe ko zwaka bino ba ko benga su Kofi ndoki Kofi aleki ngana bozo ko bino bode bolinga bolia ye mukolo oya bino ko ya bolo ba Kofi te bye nana ke ko tsana moi o arata ko ti siko mona na YouTube na ke tsango mbango po biso toze la 20h pardon na limite so na zo tala bino ka bo mata bozo ya ebele pardon nga naza peza concentré naza pe na posa ku na raté ba kambo ya fona bima place na ozane place ko na hôtel la Kofi voilà la famille en tout cas to mona ni to senga pe Kofi bonga ça la biso ce qui le là ça le biso na YouTube ça la biso pe sur na TikTok et ça la biso bien ba histoire à quartier latin toza na posa luyalo. Merci beaucoup Kofi Olomide et félicitations au quartier latin mobimba pe bande kono surtout maman si bisous to ma bitini na kuyambu di ku mama si bitini na ciao.